Congo Lokole News.com. Esengo ya komona bino lelo na banda kuna bino kolanda Congo Lokole News. Femme africain esengeli ala taboni. Tolanda lokola bana mboka. Mwasi moindo esengeli ala talolenge boni. Bon, ceux qui caméra hôtel sanga mwasi mwazo kende mbangu omona bilamba lati. Moni mwasi moindo tala nenga ko lata. Moni mwasi moindo falata ndenge mwana mwasi wana zo kende kuna. Ha? Naza sur omoni ndenge mwana mwasi wana lati. Mwasi mususu ta zo bima place wana. Omoni nga lati. Mwasi moindo tala ba coutrement na biso s'il faut pas trop dire ba mobele bele bon mona même ndenge mama lati. Donc ko lata ya mwasi moindo bongi bongo. Exposition du corps ah na culture na biso bena ezati. Ke ba moni mwasi moi kale so libanda moi nini libanda eza bena bien te. Eza normal te. Mais bino ba jeune bokoma ko linga mama moko abeti moi culotte moi pantalon bobimi na eza mabete. Bon, eza mabete soki nga mona ese lata mwambati mo boye mais eza la teke ba no dessinara ba exposition du corps bilo mo ndambo mi ba libanda wana bien te mais moi pantalon mo normal ceinture moi bien to sali moi moi so mo na mer eza bien et non o lati mwambati mo eza na selemba wawa koto to ebimi ba fesse wana te. Oh bon abele baba bele bo misi libanda ba nasu wana bena ba culture na biso te bon on peut ba lingango baza ba chara batmo bon on peut ba ebia bo biso to batmo mo bonzambe za mo trop ya mo to mona ngo normal te bon pona ba fi wana ba face ba bele libanda ezaka ba internet ko landala na ko envier mindele to moni congolais azaka complexé na ba fi na biso amoni mo bon mo be katala ndam ko to ba salon bo bu ye ba lanika ba peango allez chino patika bon te na ba wara na biso zangwa ba ke ba copie ngo ba na ngwale ba nzele ba landi lokolo ya mo ba momie bele ba kotaka na je mo boy o ezala raté bon je wana mo ba kotela biso franchement moi ndam ba biso to zana na ba mboko ya ba noiro to linga na biso ngo te d'avance nzoto moi si ezalaka eloko abotosi ezaka eloko oyo donc tokoka komona ngo papa mate biso ta totanga na banc scolaire pona mona nzota moi si fona tia miroir soit fona kezwa kindoki mais lelo ekoma nango eloko mo boyo fele quoi bon biso tozo sala lutte contre violation kasi violence yango na bango mo bazo violer biso pourtant yo lati mabe ozola kisanga mipene ozola kisanga kaleson emonana eza de violence ozola kisanga mabele c'est que basi ba mo violer pe mibali alors pour to lutte contre violence wana et sengeli que no basi faut ba changer et la teli parce que yo tango ozola kisanga da nzoto na yo ngana zo mona ngo ngana za mobali makanisi biso et comment que non moi si mobali a violé moi si à partir makanisi tango na modi nzoto no et singaka ke na découvrir ngo. On comprend? On découvrir. Et comment tant on découvrir comment que non a violé comme bonaboy. Alors bango moko na bazo violer biso. On comprend? Et ça m'a bé et là télé le comme m'a bé makasi collant et ça qui est la makati mais le comment que balata ngo babima nango libana. Kaleson ils na kati donc et dessiné et musupe alatina ngo attaque na kaleson pété. Kaka nengwana. Et ça m'a bé. Moi c'est le singela lata ndenge ba maman na biso bazai ko lata kala. Ma maman bande ko lata ndenge ni pantalon, jupe coupé bien ni. Bon, ba maman bazai ko lata libaya alati libaya na libaya na maputa mibale. Lelo to komo mona basi ba komo tambola à moitié ni. Moni na mabele polele na sima polele et surtout na babis. Ce qui moi c'est à côté na bis pour avant des fois indisposé bino faut sentir pena que non ti et monani basi faut balata bien omoni eza pe problème na biso tozo tonga ko loba mingi eza problème à l'état na biso Mobutu tango alobi le retour à l'authenticité a exigé qui tenir ni faut mama lata
tomona iba maman biso nde bazali kolata ezaki identité ya ba congolais ya ba femmes zaïroises à l'époque tant omoni maman alati libaya na maputa mibale lobi ça c'est la femme zaïroise mais lelo toyebi te identité ya ba femme congolaise eza nini pantalon na singlet toni po toyebi ke singlet ezela kati kolan ezela kati okomona mwasi atiki ndaku na bango ayena kola banda ndaku na bango tina ville ayena singlet banda ndaku na bango tina ville basi ya Congo ba mama ya Congo babungisi identité il faut l'état luka kosa mobeko moko likona bango hein omoni lelo esa les sengo na féliciter nani ya IEC apesa amema bana basi bazongela moi identité lundi mercredi na mona na IEC basi balati liputa na libaya c'est bien on a identité na biso ba mais quand bino ba papa bolinga robima na mama la ta pantalon ala ta cola ala te loko moko eza sexy so ete ebota mola nzela misino pe eza pai na basi musu mibali baza loleng baza ndenge belé hein eza na bateau yo même biso moto on les hommes animal comment yo otamba na mwasi otamba mutakala yo otamba na mwasi otamba mutakala mwasi na yo eza na mibali yo baza pe na bandenge na kolata bon des fois il arrive à nango mais faut que ça moi si attention à lati moi cola on en a respect à lati ta moi robe moi amour ya mulai bombi moi va partir on intime moi qui atika nyonso libanda bon moi si congolaise normalement il faut alata na ndenge ya ko respecter nzoto na ye parce que les lotos zomona bambasi bakomi kotambola na maillot de bain ou bien na ba tenue de chambre eza ba biloko moko oyo toujours déplorer parce que toujours respecter même tradition na bisoté donc lelo oyo zomona mwasi souci na ezali kaka bamona ka leçon na ye c'est pas normal que mwasi abanda kolakisa sous-vêtements donc eza ba biloko moko toujours mona na ebité soki bazo copier ba européenne soki bazo copier banani je ne sais pas mais biso toujours ba congolais donc en tant qu'une femme congolaise il faut à se respecter pe à respecter à faire respecter mobali na ye parce que soki lelo oyo mobali na yo lelo bazo loba basi bazo loba mingi bazo violer biso il y a ceci cela mais qu'est-ce qui fait que ba viola kabango peut-être façon na yo elateli mabe etindi mutu sikoyo amoni ke non soki aborde na ndenge normal ekosimba te moi mama penza nzoto alati pe loke kangi moi papa moi supporter exact alors soki sikoyo amoni mutu place atali koto amoni ke non mutu azate mbala moko aku azuyo na makasi après okoya koloba ba violer mais oebite ke yo mutu za source ya nini papa ngape na mona basa mabala mususu omona alati sengle kola mais aza mwasa libala mususu azana bana 5 6 mais ozomona zo lata bakola ba jipa mikuse mais mwasa libala bon kozala marié cela ne veut pas dire que okomi musantu lelo oyo tozomona ba mususu ba marié ya tongo na pokwa a divorcer donc mariage ezali pour nous respecter, on peut respecter les autres parce que d'abord, partant du principe de la Bible, nous autres ya mutu, ezali temple de Dieu. Mais si que ceux qui yo, aux autres salles les autres wana mabe, comme pour nous séduire batu nyonso, comme pierre d'achoppement pour nous batu mususu. Bon, dis-moi, à quoi bon? Donc olingi siko fing sanzambe appelle ça kionzoto wana. Donc ce qui n'est pas bien. Alors il faut ce qu'il faut faire, il faut olati lamba. So moni batu nyonso bazo lobelo ke non olati mabe o changer. Donc eloko moko tungi to ebisa bandeko na biso abasi ba congolaise na biso toza na bango na mboka na biso toza ba noir, toza ba africain. Toza ba mindele te, toza ba africain. Pour mundele moi na ba pays mususu mundele tambola na même la ba kaleso zo tambola na akei. Ba mona ngo kaka normal. Mais biso toza ba africain donc toza ba bantu. En fait, il faut qu'on a koyeba iloko wana ke bukoko na biso bakima biso déjà ba komo kende ba place mususu donc là et là na biso ndeko mabe. Si ko na minute to komo déclarer
papa Simon Kimbangu azonga po azonga vraiment po tozonga na ndenge tozalaka kala bakoko na biso donc bakima biso tomo donc bakima biso pona ni comportement na biso na tozana ngwao boto senga papa mama mususu na papa mususu oyo bamonaka bana na bango baobima bana baobima na marike moko boya kombe na ndako abimi na normal mais akomi na nzela bimisi liputa zaki likolo akomo tamula na ndenge ya ye bo tozo ebate eza système ki ba biso tozona non tolinga te nanu to bot na to balate mais ce que tozo mona bongo ezo décourager na biso pe na to balate to bala po to mona ke moi c'est un ndenga lati boy est-ce que éducation pas la bango ezan ndenge nini donc e décourager ba o déjà bibale bele ba se baleka e bon kaka zo mona bongo zo se pela lango te to se pela lango te mais tozo senga kaka ke no bande ko la biso ba changer et la télé il faut tozo la toyer la ta bien ndengo zo ba africain to la ta moi liputo lati moi il ko bolati donc système ezana ngwe belera kolata ya biso ba africain toza ba européen te toza ba mindele te toza ba tumwindu donc poso na biso za poso mwindu toza na oyo elate mina biso oyo vraiment ba koko na biso ba bandola takala na ndenge be bo génération oyo toyo komona vraiment génération oyo toyo komona oyo ya biso oyo ndenge ko bebisa lisusu na mboka na biso ndenge ko bebisa susu na mboka na biso génération mabe na ba jeune na bana ba okola vraiment tozo baté so to ke ma wapi so tozo la wapi tozo baté bon donc on a pona ngala on a de fin du monde yango pour fin du monde yango moi c'est singela la tamaputa pour ça la propre moi c'est faire tamaputa ça la bien on l'a dit dépend ça la kitoko makasi bon conseil ni noko pesa na ba oyo azanda kalibala mais alinkola ta kolan kilote mabe libanda donc tout consort donc ezande ça dépend ya mutu bon conseil na opesa ka ezande choix ya mutu so mona olingani ala ta kola azane mari ma ala ta ne kola ça dépend ndinga mutu kaka hein et alors mabe te mais ça dépend mutu so ala ta ne kola azane mari ma ala ta ne kola bon mutu so pa ala ta ne dépend ça dépend ya mutu ka ndinga osepeli moi ne fonga ala ta descente penala ta normal la bomba nzoto na e to pa mobile na quoi. On pesa na ba fille surtout ba fille mariée mingi ne bazolata donc c'est ça ba tout vraiment donc ceux qui sont mariés faut se respecter pesa ba biso pe notre balité moi conseil moi bien ça la paix bien bolata bien bon cela dépend hein tozomona ba mélange ba mixage ba culture donc comme ici femme africaine un peu exportée hein, comme plus que la libanda par rapport à originalité naï. Normalement nous moi c'est sacré. Nous c'est sacré et tant que ba africain t'aurais qu'on perdre culture na bisoté. T'aurais qu'on pexate mutuala ta na yo, kola ta pantalon na yo, kola ta jupe na yo, kola ta même liputa na yo, même libaya na yo, mais eza la tenue moko décente et puis respectable parce que ozo se faire respecter et puis pe ba toupe bazo monela yo par rapport ya tenue na yo wana bazo juger yo pe. C'est vrai l'habit ne fait pas moine mais du moins on reconnaît le moine par son habillement. Tokomi na suka ya reportage na biso boyoki ne ba papa ba lobi ne ba mama ba lobi mwasi oza femme africain yebaka pe kolata te mama atoza ndaka libala yebaka kolata po kolata na yo yango wana pe bana pe bakolanda eza na musala e koma leo tokoma komona mwasi aosala femme mariée azosala meteni na ye omona ba chef akomo chai miss ata bino moko na ba jeune fille donc au mona jeune fille mona na te femme mariée azo mona te donc bino batu nyonso do tokoma ndenge moko na posi mbote et pas fleurir ba le komboso yonde mutu musute yo o moy kongo lokole to ba mingi te fleurir ba le komboso atoke na Hollande ata erosa en Londres Flori ba le komboso poininte et puis ka place en haute place aux le 29 janvier et puis place en haut na place Saint-Thérèse na tapis rouge et pas Jean-Claude Tsingi na bosanité Love Luciana yonde poininte
David Olito napesi bino nyonso mbote napesi merci na mama Gidi Bisengo yende mutazwi ba image oyo na bosani te Patrick Nsala yende mutamonte ba image oyo tokuta imalasima merci.